Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na basango ebele oyo tokolobela bino mokolo ya lelo ya liboso tokolobela bino oyo etali escroquerie oyo soi-disant camp mbata balingi kosala vis-à-vis na ba musicien congolais oyo bazali koya kobeta na poto oyo ekomi ete avant obeta il faut ba soutirer yo 20 000 euros. Bandeko toyebisaki bino ete bato oyo eloko ezali kosala bango bazali koluka kobunda mpo na mboka te me bazali kobunda nde mpo ete na baintere na bango personnel. Bandeko il faut zala mpe musicien ya zoba mpo kamata kaka 20 000 euros oyo kopesa na bato oyo bacriminel bavoyu oyo kutu baleta ya awa bayebi mosala oyo bango bazali kosala te ntango bango bazali koloba ete avant musicien abeta 20 000 euros eske na 20 000 wana bakofutela yango taxe. Boyebi teke soki tozali mpenza bozali bato ya mayele bamusicien congolais bato ya boyeko bokoki kosala demande moko to plainte moko na niveau ya bajustice ya bamboka oyo esika bazali koreklame ba 20 000 euros mpo bakanga bango ntango bango bazali kozwa 20 000 euros bazali kofuta taxe wapi to bazali na mokanda nini ya leta oyo yebisi bango ete bazwaka 20 000 euros soki bamusicien congolais baye mpo babeta awa na poto. Bandeko bozala mayele bozala mayele bamusicien congolais tosengi na bino bozala mayele mpe tolobi ete musicien congolais moko te akoya awa na poto mpo ete aloba ete na ye kobeta bokamata 20 000 euros wana ezali bozali neti kobwaka mbongo na mai. Ndeko soki oye na poto awa loba oye ntango mosusu voyage na yo privé toyebisaki bino bamusicien nyonso ya Congo pour le moment lokola bato oyo baboyi bobeta bino mpe bozonga na bino na Congo bosalaka makambo na bino tu na Congo bopesa bango mpe embargo tolobaki yango inane eza ebele tokotala banani bakolemba avant eloko oyo bazali kosala bamapeka oyo bazali komatisa lokola bana ngembo po ete bino bamusicien bozali kolinga neti kosala neti kopesa bango moins importance bonéglige bango bokipe lisusu bango te bokomona banani bakoluka baninga avant. Bandeko biso tovandi na poto awa toyebi bamakambo ndenge elekaka toyebi biso ndenge tozalaka wako toza na poto me motema na biso ezali kuna na mbanza yangana toyebisaki bamusicien congolais botika komitungisa kobondelaka bato yango kosalaka na bango ba conférence de presse okokende kosala ba conférence de presse ya nini
oyo ozosala baconférence de presse tout d'abord bango moko kutu baza na guide te to leader te leader na bango ayebani te kaka oyo kuna soki groupe ebimi balobi boye oyo kuna balobi boye jusqu'à ce que bakomi meme koyiba na bango mwana mwasi oyo bayibaki ye portable na 500 euros mama combattante ti lelo atikala na déception lobi kutu na sololi na mwana mwasi yango aza koregrete makasi alobi mokolo wana soki avandaka na ye na ndaku abimaka na ye te nde alingaki akutana na baaccident oyo te aza koregrete alobi ete olie kuta ezala ete bakeyimba makambo ya bamarshe bato oyo bazali bapro kabila nde moto bayibi ye me bato oyo bayibi ye ezali kaka bato oyo bazali komibenga bakombatant to bamama combattante bomoni mpo na kotalisa bino ete bango moko ndenge bazali wana bazali komiyeba baerreur na bango me bazali kosala kaka neti bazali kobomba yango bandeko esuki kaka wana te lobi bowuti koyokawa mpo makambo yango ya bakombata bakomi kosala yango na ndenge kaka ya kobombana kombata moko awuti kobebisa mwana ya bato kuna na Londres na minute ndenge tozali koloba boye azali na prison na Angleterre nanu kutu bakati makambo na ye te nanu mpe basambisi ye te eske bakombata balobeli yango mais soki ezalaki ete bamakambo oyo ya bamusicien obie babinisaki danseuse moko boye obie mwa parti ya nzoto emonani tala ndenge bakosalela yango bakoganga mais oyo awuti kobebisa mwana moke na Angleterre un tata combattant awuti kobebisa mwana moke na Angleterre mpo na nini bakombatant balobeli yango te combattant wana na minute oyo tozali koloba boye azali na prison nanu kuta asambi te mpo na nini balobi yango te bomoni bandeko oyo ndenge balobaka bango moko mabe etondi kati na bango me bazali komona kaka mabende ya bato mosusu na libanda ntango mosusu bato oyo bango balobelaka bato wana bazali ntango mosusu malamu me bango nde bazali mabe mingi koleka koyibana kaka bango na bango koviole tala ntango bango bazali koganga viol me babiloko oyo bazali kosala ezali kaka ndenge moko na koviole mwana motoke nde kobebisa ye nzoto bandeko balobi mwana wana ndenge kaka avandaki na kati ya ndako aza kokoka te akomi koyoka mpasi na se te ayebisaki baparent na ye alors nani asali bongo ezali pro Kabila ou bien combattant vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba